On a vu na cultura, ba Josdina, ba Jesser Chipo, ils ont bien vu na ndeni. Collègue na ngaiti, vient ba collègue na yo. Oh, ngai na botama ngamo mwa liboso na famille na biso mobali, vient na ngasa rater la musique. Papa na ngana na ba musique bazali, naza na ba vie bozi, naza na ba vie wazekwa, naza na ba vie rambo. Jocelyn ko benga jamais vient na ngai, aza collègue na biso, ancien na ngai na cultura, yaya na ngai na cultura. Vous comprenez? Mongala na lobaka vérité. Fallait na faire bali boso na biso. Siko biso na baka bosse na ba Lacoste na ba ya Jackie na ba nani susu na ba Robinho na ba Fabigazi na ba Ibrator tozo ya kaka. Siko na komata na sima ya ba ndeko na mibale. Voilà to keneka. En tout cas c'est clair ça fallait na faire na ka bosse na Lacoste. Ah? Fallait na faire na ka bosse na Lacoste. Bongo ba Fabregas bana. Moi mon kepe ndeko na biso wana pazoya. C'est bon. Mais ngana tangi nanu oyo ngai na pas bosser ben na poto. Oh, yo saka na nya ouais. Bon bref, ngana pesa opinion na ngai. Et batu baza obligé teke bakani sango eza pe ya solo. Parce que ça point de vue na ngai, voilà. En tout cas c'est clair ça fallait na faire na ka bosser na Lacoste. Ah? Fallait na faire na ka bosser na Lacoste. Bongo ba Fabregas bana. Moi mon kepe ndeko na biso wana pazoya. C'est bon. Mais ngana tangi nanu oyo ngai na pas bosser ben na poto. Oh, yo saka na nya ouais. Bon bref, ngana pesa opinion na ngai. Tala mona wana na age wana yemba deja ba likolo. Donc ça dit musique. Eza pena na makila na pai na biso ba congolais. Congolais pour ça, osa musique le ka congolais na ebité. Ba Nigérien wana ba nani wana même tsoke na monde ya artiste, na monde ya art. Congolais allez kaka. Eza na comédie, eza na donc ça dit comédie congolaise mystique. Voilà. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangaté. Donc maman, on utilise des produits, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangaté, dernière chance ya posonayo et ça na Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour na ko réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na mandef to réparer kapé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour na ko arranger poso, pour na ko pesa uniformité. Kolongola ba nduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow! Zambe, Tolobate, Kilokombo, Tolobate. Zambe, oh! Yo! Otani! Ozolula ya man! ya yupe kokiko koma bongo na pomade awa toza
na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banaburat. pour la COVID Sabamole, Mupende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut. La pomade Awatoza mwasi na ngai mpe akomi nango kibokoni na pomade Awatoza. Voilà, mesdames et messieurs, merci avec votre émission PC La Please Please, toujours présentée par Mathieu Boncher. Merci à tout le monde, merci à notre site Elenga Congo et merci à tout le monde qui nous suit de partout. Donc moi je suis là pour bien travailler, je suis là pour vous, toujours Elenga Congo, toujours avec votre humble serviteur Mathieu Boncher. Merci à Assurance, Claver Assurance, donc assurez-vous intelligemment avec Claver Assurance. Merci à Anna Lubolo, cofondation Anna Lubolo, Tobosanyote, Guilen Sako, mon manager depuis Paris, garçon responsable. Et merci à vous. Et Zulu Kabou Koule célèbre Njiloa, Odilon Mampouya vient Nangamoko, merci à vous. Nabosanité Bandeko Belé Barota Labiso, donc merci à Papi Messi depuis l'Angola. Merci aussi à Alain Visor, merci à Patrick Ebola depuis Luanda, merci à vous. Je suis avec Junior Wendo. Et Junior Wendo, artiste et musicien, il était chez Félix Soazé quoi aujourd'hui en ça la vie naïe normalement nenge mututu alongwaka mais tozo solana ye toyeba parce que azana bisonakin Junior Wendo mbotena. Bonjour Nayo Mathieu, bonjour to bonsoir na bao ba tala biso na site na biso Elenga Congo donc la patronne Nabiso Glody Diasuka, Tracy Mbelenga, donc bonjour Mathieu. Voilà, merci beaucoup. Donc, Bitia voyage na Kinshasa, ils ont mani parce que Bisoto et Biozav Malam qui la pote. Non, mais but, ils ont toujours Moussala. Moi, je suis venu pour travailler comme d'habitude. Tant on a na Mboka, il y a Fachi, donc ils ont mis pour travailler. Vu que l'entreprise Nangaï et Salaka Awa, entreprise Nangaï Awa qui est Wendovi. Na travaillé après ça na lingna zo moins repos moko ba muke na zonga asko na mboka Macron pour na zo repos. Ils ont qui des boni entre au 5 Sakini, Amoro Paris, Amoro Boye, ils ont qui boni. Non mais que non normal quand des kindara donc je pense que la plupart des leaders oh bazana le na mboka Fachi ba kindara na mboka Macron pas ko sala moi ba course na bango mike je pense que est très bien. Voilà, merci beaucoup. Mais tout cela, moi, Mouké, plutôt Kota, plutôt cela. Ma solétali disque Junior Wendo chez Félix Oazé, quoi, va te belé, to yebaki, aux artistes naïe, aux arana poto, à Koumi Sarabino, mais Malamo, tout le monde gars Junior Wendo générique, moro boye. Et bit na long, nous pas Oazé, quoi, Zakin. En bit et pour na Koli, je pense que je fais 10 ans. Pembe na monstre d'amour. Na 10 ans, on a. Na Zui et Belé, en français, j'ai acquis beaucoup de choses. Donc, on a Zui et Belé, pas Félix Azé, quoi prendre, quoi ça la générique, quoi prendre, quoi yemba na baker, quoi prendre Belé la musique n'enge sengelaka. Et na mi monaki qui na kolipé, il faut que tika, moni biso ba juste dire na ba vikina zdag ba tika la biso place. Tant biso toye, biso pe faut que tika la pe ba oyo bazo ya place pour Colo culture pays viezaka Félix Azé quoi yemoko biso to ko bima mandefu pembete na kati ya orchestre na yedo on ça dit soko comprendre que mandefu no e komi na pembene ya kokoma mom pembe longwaka déjà po bana mususu baza wana po basimba ka pe micro po na ko pesa kaka honneur na monstre d'amour voilà. Mais bicha olongwa ki na yo et parce que au coli mais relation ni utkala na ngona ex grave moko bongo est-ce que bwana bonne relation.
Tu as très bonne relation na Monstre d'amour. Tu as très bonne relation. Je pense que jour na long waiza jour na benga qui bon et na vandi ça ke bonde to vandi na yo match na solo na bino prise nga na monique na koki. Donc fona kinda ko sala li tableau na ngai to na kinda ko sala entreprise na ngai. Entreprise yango na zo sala et ça fait le 17 oyo na kokisi une année le 17 juillet to solo lango donc on a kokisi une année to fêter quoi. Voilà, on va fêter bientôt là une année avec Junior Wendo, mais tout le monde aime mon clip à générique et Joe Morobo Souzi ba kokana na ex grave. Pourquoi idée wana? Non, pourquoi idée ça? Yo pourquoi ça na mutu mo kokana na e. Donc ça dit nga mutu bureau na nga mo kokana ex patron na ngai. To biso orchestre zo ça la clip. Kasi mutu na pas faire la salade. Donc il envier mingi patron na ngai. Oli envier ngai mais ya c'est blagane mingi na kokona e. Donc il fallait ça na ba clip. Donc batunde moni biso ba congolais to se focaliser aka na makambo boyo o to koki jamais ko se focaliser nango. Donc voilà. Et ça normal. Bazwa ngona bandenge belé au fingi patron au critiquer et moi ma belé. So lelo yo batu batala yo o bazwa ngona ninga mabe Junior Wendo. O yebisa bango. Non na yebisa bango limbisa ngai penser na bino ze ngai te. Artiste ça na penser na ye. Donc voilà, penser na bino ko ki jamais ko za artiste. Ngana na penser na nga o ngana zokanisa mais lokola bino bokanisi keza bongo bolimbisa ngai voilà. Même papa et moi soir en bonne. Non, papa et moi que Junior a manqué jamais. Donc moi c'est l'amour que c'est Zali donc il a fait l'idée des fois. Donc ils ont le coutande balobaka yonaye bo bebana ya ngotaki. Non. Moi na ma liboso valablement dans ça dit na bimi vraiment que oui n'importe na 5 mois c'est d'amour permission na bima. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nabi ke bato belé ba otala biso ba odilo mampuya et ba Chirac Mavula. Est-ce que tu reçois un morceau mo ba comprendre que Mathieu Bonché Azana Junior Wendo. Ozongo tout à l'heure tant to sala man live moni o to solo là après tant to ça pendant live je pense que caméraman na biso a ozo image bo comprendre ma maison kende. Voilà, merci beaucoup mais pour continuer na yo tozo zelani ni single disquette nin. Na kati album Azafo nazo sala album Azafo na Azafo wana nazo variaka na bimisa single moko kombo nango Azafo peka ka générique na yeko bimisa single na kati ya Azafo wana kombo nango za liboke clip single wana Azafo na bimisi single moko boye kombo nango basali pe le côté siko yonde nazo bimisa susu single mususu on a sali featuring na Vieux Bozi donc vraiment boza dessus te via yembi singa na ba façon mo bonde to solo bana verbe ke moi nanda bengi saka papa soki papa komo benga mona ya osala makame pa na yo donc yeba kinda ko ne komi na anomalie ngalo kona na posa papa wana kombo boziana tant on a tombola ki téléphone na bengi papa ya mbangu sans mibe ko belete papa ye ayembi singa na style ya se peleto yemba donc ça dit to bimisa clip pongo loko na ye awa vie pas ali awa to ça la clip na Vieux Bozi mais ba surprise ezé belé na kat album na ngai parmi ba FO mi balé to za bango na mboka oyo donc moko to yembi na yi esali yo ndenge nini ko yemba la mutu wa boziana oyo po tala uza mwana muke azosa ba succès émotion vie moko yemba a comprendre jour ngo na ko ka yemba te ngai na salela témoin pour vieux Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Était le millionnaire na zobanga na salika témoin tant via kei ndena yo papola ndenge na do vie limbisa ngai do on a yemba na kosa kiyo après tant yo ke ndenge na ko yemba pourquoi
émotion quand même na vieux bozi donc ça dit on a tombé le téléphone na bengi vieux bozi on ngana moi muke vieux semba matsanga ngala lela mama donc ça dit babilo ko wana nyoso et kobanga voilà merci beaucoup Junior Wendo artiste et génération na biso. Donc tant biso pe ba succès zoyé bo to zana bango donc ezo sala bien et génération ngozo mona ngoboni oya ba biso na ba bino ba masa no musu ba fali ba nani ba materazi pe ba ye ba bina filet ba fabrigas ba ozo mona ngoboni. Mais c'est bien biso ce que ça bien ba biso na ba bino ndo lobi wana c'est très bien génération ngozo kenda bien to zala ga ndeboy to zala ga main dans la main donc génération faut pas qui toko en plus to combien belé tout ça pensa ebelé mais ebelé on a pe ba kozala élu kaka voilà mais yo za la poto ba artiste nini pena bozo moi bazo crochet ou vendre en tout cas c'est clair ça fallait na faire na ka bosser na la coste fallait na faire na ka bosser na la coste bongo ba fabrigas bana moi mo kepe ndeko na biso wana pazo ya c'est bon mais ngana tangi nanu oyo ngai na ka bosser na poto oh yo ça na nya ouais bon bref ngana pesi opinion na ngai et batu baza obligé teke bakanisa ngo eza epé ya solo ça déjà point de vue na ngai voilà. Merci beaucoup musique on va le banga musique congolaise comme kufa banini yoza na poto non elingaki mais vierembo ya kozongisa ngo na batamo bo vierembo azongisa ngo donc ça dit musique elingaki ma peton ba vie ba kozongisa ngo donc biso pe ba jeune pe fali na faire ba kandiango tindiki biso siko ba to za sima na bango ba fali na faire ba liboso webi on dit bango vraiment ngana mungala na lobaka vérité fali na faire ba liboso na biso siko biso na baka bosé na ba Lacoste na ba ya Jackie na ba nani susu na ba Robinho na ba Fabigazi na ba Ibrator tozo ya kaka siko na komata na sima ya ba ndeko na mibale voilà to keneka aux amis Michel Bosso peut-être la vérité par rapport à Makam Nabi. Ngana za juif na loba mabe na ngana loba pe bola munangai. Défaut na ngai ngwana. Donc na za juif na loba bola munangai. Moni muta koma Bible. Ayibisa biso bola mu pe ayibisa biso mabe. Na kata Bible wanaka. Biso ba juif. Donc ça dit vexé ba touté. Na loba bola mu na ko loba pe mabe na ngai. Ba juif bazaka bongo. So zaka bola mu eza mutu na mokili jamais ala parfait. Tout ça n'a pas imparfait, n'a pas parfait. Donc ça dire, aux gens n'a pas point fort, n'a pas point faible. Soka ngana va na TV na oboye na site na mino kitoko yeba na mokili momabo na banda olobaka ngana non on montre na ko sabatu. Voilà. Mais siko ba te belé bazolo ba ke musique na biso eza trop ghetto, faut beta ba musique mususu yo za na poto. Omoni onde idée wana. Trop ghetto mais ndeko na ngai bon mingi ba comprendre fona tanga ka lisolo ndeko na nga fali yango donc poza ndeko na nga penza donc ndeko na nga ki abeta na ba mboka mo na ba Dallas ko na ba mboka mo misika abeta ba rumba donc ça dit musique na biso ba omoni biso ba congolais na lo bango lelo je pense que ba comprendre que ça peut vérité omoni biso congolais tango to bota maka ya ba chanteur to bota na ba guitariste to bota ma déjà que to bi musala na musique ba brésilien tango ba bota ma musala musu ba yeba za teka balé ba chinois tant babota ma musa musu e ba ba te zaka obeta baninga donc ça dit ba ivoirien tant babota maka musa musu za te balimbisa nga zaki ndumba donc ça dit nza balimbisa nga donc nzambe ayebi ekolo ne ekolo to zaki na mona mo bo zaki pa nani comme nani vieux na biso vieux Seleboula petit Rigen na âge wana yemba déjà bali kolo donc ça dit musique eza penza na makila na pai na biso ba congolais pour ça osa musique le congolais na ebité ba nigérien wana ba nani wana même soki na monde ya artiste na monde ya art congolais alega kaka eza na comédie eza na donc ça dit comédie congolaise mystique. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est Mathieu Bonche face à Junior Wendo. On l'a bien parce que faut artiste la vérité boyer et bandeko belé au pe ba la biso donc tout soutenir l'artiste barolo ba vérité venant du l'homme en pouille faut tout soutenir bango parce que génération au soza respect to chayo poa mais soza impoli donc na éviter mais batwa zila nini asika na album oyo robimisa o lobi ozo bimisa da muke me eloko ni asika o trozwa
Non, je pense que Zaka Moussala bien. Moussala on a sali pendant 10 ans la culture pays. Connaissance on a apprendre. Je pense qu'il y a un peu Saka Batou. Donc voilà, Moussala bien kaka. Vous avez combien de titres? Il y a 6 titres. Et combien de rumba pour générer des choses? Rumba na rumba. Ngeza mingi ba rumba kaka. Parce que ngana za mourir à rumba. Moni koko nanga wendo tanga bando yemba ando ma mingi rumba ayemba reggae ayemba slow ayemba donc ça dit il y a mando ma mingi rumba donc ça dit je pense que ngana zaka mingi na rumba. Est-ce que komba ngwa ba wendo ezaka likolo ti lelo yo mto za libanda tangi ngana vivre ezaka kati Mathieu ezaka tangi ngai nzamba zo kabela ngana mpe mawana je pense que ezaka. Voilà. Poto si ça n'a pas tant belleté to solana nous lelo yo musique ils ont souffrir ba combattre ba so bundisa yo za na poto mama ngwe les gars ndeni kan nana tama solo wana te fo ma solo o kabela ngo crédit à RE yo tunano ba question mususu mitali bango yo tunano ba question mususu important que bango. Voilà, merci beaucoup. C'est Junior Wendo qui a répondu. Donc, Nakini a déjà ma production sur les autres. On peut déjà. Tobeta le 17 na Wavila, une année orchestre. Donc, na bengi batunyoso. Je pense que invité na ngamu surprise baosala. Mais le 17 tu wana na moi toza na stade 20 mai. Tobeta balena orchestre ya ndeko nanga kabose. Je pense que na fait na sali appel na bino ba panzi sango ya mboka na biso boya toza l'ensemble. Bomo na ndena chaka bose ata wibi à 0. Le 17 Tobeti na Wavila, une année orchestre. Le 20 Tobeti na comment on dit na Ledia, na station ma campagne na Ledia. Le 20, le 21 tu as la température 40 na Lemba. Le 26 biso te déplacer to kei Lufu pour tu as la concert le 27. Donc après le 27 to zongi ngai na vanda tamo 2 jours na ki Angola pour na solo la masolo pour l'état na zonga rapport ba mission to lukata mo ba passeport pour to la peka gouvernement bima mais bima peka te to la peka donc le gars to bim saka ba mbongo ba passeport pour choisir souté le 27 Luanda le 27 lu faisant Luanda déjà na Congo mais na frontière donc les 6 au Biangola to na Wavila le 20 toza na station ma campagne na Ledia le 21 toza na température 40 le 27 samedi 27 ndeto beta na Lufu. Voilà pour nous signer ba contrat na Angola bazelo au bio ko marana le mo na zoya kuna na bokasi ya ndeko nanga Ousmane frappe encore. Oh, les grands producteurs, les Ousmane frappe voilà mutunanga mais tozano pe na Angola parce que ngai le 27 na dans Luanda donc à août mo kokeno Luanda te kota na zala concert à Lufu donc ndeko nanga Ousmane Azoya peut tout à l'heure au monde donc Azoya yenda yeto solo la masolo ya Luanda pour na ba mission photo beta pe kuna souci na ngazaki ba passeport ngamo na za passeport na ngaza so 5e passeport et tondi déjà donc ça dit na besoin peu ba mission na ngato kenda rapé pour tona ba contrat ya libanda donc le tozo so masolo à Luanda ndeko nanga Ousmane azawana na pointe nadine ki aluta nzambe ya dollar bazawana donc voilà Luanda vraiment zila biso ndebiso bangala tolo ba zila biso. Voilà, mesdames et messieurs, et on est presque à la fin pour tout ça. Yo bandeko belé ba otala yo et sur le bi encourager ba maso ba bosser bien année au Europe ça va chance na. Ba maso ba bosser bien na. Bosser bien ba tout type non senti ba bilo na bango beti. Nani comment nani? Nani on s'en. Nazo lukate pour n'entendre bien. Nani. Non, bango tout va bosser bien. Si on a remonté ba tout vraiment précis. Non. Pour bango tout apparemment bilo on a bango ba sali pe ezana on a succès na. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Relation on a ba vie na ya cultura ba juste na ba chez Sarchipo ezana. Bengi vie na ndeni. Collègue na ngai ba collègue na yo. Oh. Ngai na botama ngamo mwa liboso na famille na biso mobali vie na ngasa la musique. Papa na ngana na ba musique bazali nazana ba vie bozi nazana ba vie waze quoi nazana ba vie rambo non Jocelyn Robenge jamais vie na ngai asa collègue na biso ancien na ngai na cultura yaya na ngai na cultura vous comprenez wana photo est épinglé le quoi est très important donc je pense que relation est très bien je pense que tozana ba normalité ngana bande kona nyoso bato belé ba traitara waze kwa mutakanda président moro boye yosko zala pena ye moi témoignage mukeka ata ya 2 minutes teme ya lingande musala vela ndo linga musala trop asa posa penza musala pese musala yango je pense que ngai na pena na zu malade wana mingi donc boulot donc monstre la mo asa moto
so bo travail au comprendre vieux au le mbisanga été azana peswe na posa o pesa ye makambu ya bien donc kanda neza na musala numéro à bureau pour na bande comme super bazuyo peut-être na musika mingi faut be ngana WhatsApp eza 0033 7 58 12 85 50 ah 0033 7 58 12 85 50. Merci beaucoup moi Bambote ya batpata. Tenga pesa Bambote te merci na Mathieu Bonche. Voilà. Merci à tout le monde qui au Batala Kibiso, merci à Glody Diasuka, merci à Tracy Mbelenga Pro et merci surtout na batunyo so balinga biso Mathieu Bonche, je suis là pour bien travailler, je suis là avec tout le monde parce que musala na ngande etinda ngana za na ba musicien na za na ba tout donc photo solara bien surtout à notre génération. Odilo Mampouya, merci à vous et merci à Major Teka Bavitre nazoya Luanda bientôt là. Merci à Héritier Mvouama Arotala Biso, Patrick Ebola, merci à vous Alain Visor et Nabosanité na Alex donc Alex moi l'envoie. Merci à vous, Massa Toubalinga, Mathieu Bonche et pourquoi pas Elenga Congo avec notre DG Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro et pourquoi pas merci à Josué Diasuka dans le montage. Bye.
Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.